ila. Kaka pana ulanda. Babisi te yaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Balinga minakolo mbote. Ezali wabino prophète John Ngefa Asamoto na telemi lelo na bomoko ya mboka po ya kozongela Mateo tuzoko te yango chaque vendredi pe chaque chaîne oyo ezali kolandema mingi parce que so baboyebi mingi il faut vraiment olanda chaîne oyo na pesi mbote na baimboka nyonso na Congo. Et puis la paix sous Congo, les Congolais sont mes condoléances parce que nous perdons Baba Yamboka Mounene perd la démocratie et Papa Tshisekedi que son âme repose en paix et la terre des anciens soit légère et douce. Yango l'autre na Elibino et puis na paix la diaspora sont moté au bazo na ngai na Europe, na Canada, en Australie, na Chine, na Asie partout. Shalom Nzambe apambola bino. Lelo Moussa Nzambe azwa ki révélation pour la côté abino maté kitoko. Et thème ya lelo toujours décortiquer qui est derrière ma souffrance. Nani aza sima ya pasi nanga. Pourquoi na sala ka makambo simbaka te? Pourquoi na kosala ba projet simbaka te? Na sala likambo bakali na kali. Nazo sambela Nzambe. Nazo sala ba jeûne et prière. Likambo nini na boma nani? Na mena makilia nani na sala nini. Mais Bible ezola kisabiso lebete moi na sanda etele marapona batunyos et bi marapona batunyos o ya ngai mo eza wapi pesa ndeza wapi. Mais na ko bisayo qui est derrière ma souffrance. La Bible ezola banzambe ko pesa moi na pas cité. Nzambe ko kale mutute parce que alobi na Jérémie 11 verset 29 je connais le projet que je t'ai créé. Projet de bonheur dans les malheurs. D'où vient le malheur? D'accord, malheur ya liboso. Et tu as un ancêtre nabiso, na ba grand-père nabiso. Nos ancêtres, baïbaki nzambete. Ba papa nabiso, baïko recopier makambo ya ba parents na bango. Et douleur le réseau quoi la biso. Biso ba innocent. Et d'où vient ma souffrance? Ba papa na biso ba grand-père biso ba ki kutimi makasi. Ba telema ki kutimi. Ba sala ki ba misala moko ya butu. Ba sala ki na ba secte moko ancestral. Lelo ezoko la biso. Talanga kitoko. Talanga ngebu. Menazo balate. Di bala soki na bali e baby. Mais ils ont ta wapi? Tala ba koko na biso ba telema ki na kutimi. Et nous avons coutume, définition coutume. Coutume, c'est une pratique traditionnelle et des lois établies par un peuple d'une manière pour agir, à diriger un clan ou une tribu. Et ça, ils sont olie baluka nzambe baluki nzambe te bakene banzambe ya bakoko bakene banzambe ya bapaya bakene kati na basimitiere bakene baspirit de mort basangani bapesi mibeko ete na kati na mibeko oyo totosa yango pe tosalela kati yango. Est-ce que mutu akotosa mibeko ya Satan totosa mibeko ya mutu? Et coutume en Afrique c'est la sorcellerie. Coutume en Afrique c'est ba pratique oyo nzambe azopekisa kati na yango. On comprend la coutume, balobi établi une loi. Pourquoi bien les équatoriens? Bako ebisa na mwasi na ngombe. Bako ko na biso balobaka boye. Mwasi akolia nzombo te. Soka ale nzombo, directement mabele kuma minene. E bato bako tosa mibeko wana. Et basi bakili wa nzombo ke anguille, ezali viande moko, poisson moko, o ezali couton. Et puis tant que mon bec on est continué sur la carte n'anzoto, to respecter yango effectivement to kili yango. Moko pe ko lia nzombo wana, frère ma belle comme minene et bani ko la carte nango. C'est la coutume. Coutume ko pesa mi beko bi na mercredi. Bon ko ta zambate. So beaucoup de zamba, beaucoup de esprit de mort, beaucoup de ba diable. Et réellement, bato ba tosi mi beko wana. Ba papa na biso ba tosi yango, ba koko na biso ba tosi yango, ba pratiquer yango. Et ce qui peut mercredi au côté,
directement okuta na kati na yango eza mawa tala pasi na biso so kouta bateka biso ba papa na biso mabe ba papa na bango mabe bateka biso na monde des ténèbres bazwa ba chance na biso ba utiliser yango okomona papa moko na kati na mboka asalaka te papa na nga akata saka pêche mais coutume akena mibeko ateka mabota nso ya bana ozokende libala ozobota te obi te bateka mabota na yo ozokende libala bazobala yo te obi ke bateka mabala na yo ozodébrouiller ndenge nyonso progressaka te oyebi ke bateka yango yo moko mikutuna nakota nganga te naboma mutu te nalia misuni na mutu te pourquoi pasi bo ozali innocent frère sœur milele pa ya nzambe Lamentation chapitre 5 verset 7 à 8 le Bible. Nos pères ont péché, nos grands-pères ils ont péché, ils ne sont plus bakoufa. Et c'est nous qui subissons la telle peine. Et les habitants de nous mettre ma peine wana. Tous nous souffrir nango. Bango basali biloko wana. Bateki ba chance na biso. Bateki ma bote na biso. Bateki misala na biso. Bateki ma voyage na biso makamoyoso. Biso de subir bango na cause da mitema mabe. Bakoko na biso mitema mabe. Baeba ki nzambe créateur te. Batrema ikati na yango. Tala leone de subir. Tala leone de telengana. Moto musu alongwe awa akai poto alaba komi na paradis asali 20 ans eloko côté pas zo mokana problème soki abali ata boti bana kata sa mo bana kimia kaka boy eza faute na yote papa faute na yote mama ezali coutume bateko na ba papa na bino na ba mama na bino na ba koko na bango na ba papa na bango baza batu mabe. Écoutez mon Afrique c'est la sorcellerie. Écoutez, en Afrique, c'est la pratique magique, pratique diabolique. Mawatro. Mundele azana kindokine na machine aye, atongi poto. Mundele na bakisi na ye, abongi si poto, apesi mbonga, apesi musala. Oya biso, kutimi na biso, kaka kolia misuni na batu. Kutimi na biso, ndoki na biso, kaka bloquer mutu, a progresser, te kotala soki ya bongi. Frère, c'est Esther abalaki roi. Parce qu'elle était belle. Tala kitoko zana yango. Moi si à moi ben vrai chéri. Libale yaka. Omitu na te. Elle a dit mobala mona kana nzoto na yo. Ozo botele bana. Elle ko nini? Elle ko ni osala ozo tuna nzambe. Na sala mokili nini? Osala batonini. Eza yote. Basa teka okalati. Ozo na monde ténèbres. Mbeto olala kawana, olala kala mbeto te, olala kana na kata ba cercueil, olala kana na kata ba cimetière parce que pratique ezo ke de kata na yo. Na kati ya moto, tozo na trois éléments. Tozo na corps, âme, esprit. Et corps écotique la esprit bazo manipuler yango frère sœur. Na kati na ba coutume. Omo mona ndeko kenya poto, azo sala bonga kata sisi sote musala kati na ngote. Musala basa teko na monde des ténèbres. Na ba koko na ba papa na yo, batu mabe. To sali bango nini likamoni to sali bango banyo ko la biso boy bazo mona ngo bien moto na moi azali o mona pauvre na butu comme riche c'est la coutume c'est la sorcellerie tato ko la boye ozola muka boye njoto pasi paso mena ba bibikab ba spirit junior ba nini zoko kati nango te bazo fina ko na butu na coutume na bondoki na bango o sentira kango ndengo zali oko tourner na zaki normal na butu. Nalala qui bien et comme mutu kwa mo passe frère sœur bazo la sona ba cimetière bazo la sona ba zamba bazo la sona ba nzete bazo la sona mabanga nala na musa munene boy ozo tutika awo mona rouge ozo baluka bipani passe mama ozo la kata mabanga et puis tamala na mabanga ba bloquer molimo na yo et bazo ko manipuler yo ezali ba coutume c'est la sorcellerie ozo tuna bana ozo tuna sala ozo tuna pambolama oya kotika batu na mokili non ba papa na biso na ba papa na bango bazalaki batu mabe balukaki nzambe étranger. Aujourd'hui nous souffrons, ils ne sont plus. Mais biso de nous mériter ba peine wana. Nzambe azongisa bango esika bazala mabele ata ba kufa pola nzambe azongisa mabe na bango pa na bango moko. Deuxièmement, pourquoi ma souffrance est continuelle? Souffrance nanga zali continuelle et autre ba parents na biso na ba maman na biso. Pourquoi?
ele tongo mwana botami o célébrer na kata Yesu na mai azui mai atie azui mama tete atie wana mwana ngai bandoki bazwa ete déjà tala azoteka yo na esprit associé bana mosusu ya botami abani na kindoki parce que kaso mama na ye asukola ki ye na mai wana ozaki bebe oyeba kite bazo contaminer loko mosusu mwana mwasi mosusu asi amwasa mwana mwasi abi mama sukola azui kasa tikala simba na dendo azo benga na mokongo ya dendo dendo za fesse Bible est claire. Hein? Dendo ne fesse. Azo zwa mafuta mbila, azui ngola, ou absolument équatorien, entre deux fesses na mo Congo, azo ko tie yango, abi mwasi mwana nanga bibali balingaka. Kindokiti. Kindoki. Conséquence yango tango mwana pe akola du molimo kindumba, adu molimo mabe. A cause na bango. Oh yawe na ngolo. Nzambe na bolingo touta wapi mwana botami azokola papa alobi na mama te poto protéger mwana bazui elamba bazui mbongo ya kala batoboli yango balati na mabanga balati soki ndoki parce que muta ko jongela bato ya mokili nzambe bana bi ebele papa bazui elamba mama sana mopende na eboe yo zaki mwana moko yebaki te yango zo sibir lelo lelo zo sibir azute mbongo ya kala batobola tolokota na cimetière tolokota kengo wapi balatisi yo malédiction na nzoto ata okola okomona clarté tikate nzambe asunga ndeko na poto na Afrique na Belgique ozola na mateya nazo teya yo okende poto okopambola ma libala yo no tango kutime ezui yo bondoke kangi yo bateki yo mama komina poto elokote mwana zo botama bakamati manzaka na yo bakamati suki na yo bapesi na nganga alatisi yo eloko protection frère ndeko na nga bapapa na biso mabe bamama na biso mabe mpona ni bonyokoli biso nzambe akotuna bino nganga kozwa suki ya mutu okozwa manzaka ya moto pesa nganga eloko nganga sali bandeko na nga eloko nganga bebisi yo ebi yango eloko biso nganga kozwa chance na yo moto ya pamba kulu na kocha litoi mais moto ya bien akosepesa po abala yo te tala bapapa biloko basala ya mama na biso tala biloko yango bakomi kokende kozwa mai songo na ndako baza kosopa soki tosopi te bakoko nini bible ezopekisa biso na 4 chapitre 9 alobi moto akoki kovoke esprit de mort te écoutez marche ensemble avec les esprits de mort qui est derrière ma souffrance. Quand vos parents, ils ont évoqué les dieux étrangers, ils ont rentré dans la magie, ils ont rentré dans le fétichisme, ils ont pris les trucs bizarres. Bah, tiens, regarde aujourd'hui, qu'est-ce que tu souffres? Mais ils sont innocents. Ils sont innocents. Ils sont bango. Hein? A cause de ma musabi, a nous pousser tu connais kata yo, mon sang quand ça ma belle yo koye batte, contrôler ma cicatrice dans notre nayo. On a dit bébé, so il me bala moni ma belle na ebo ye, a remela yango esi la somme mituka. Alors qui yo abomi yo. Regarde comme tu souffres. Alors qui yo ne konanga. A cause de moi bali, alors bité, moi bala so la belle, il faut à terminer moi aussi, il faut nyata ta 5 fois. À 4 à 5 njoloko na mukongo. Nase entre deux testicules, ba 4 na 4 wan. Aussi moi c'est 4 coups 5 coups prostate toni na mboka. Eza bangot. Prostate bozo luka eza bangot. Ba to mabe. Oke nzambe pese loko na lengi na ngo na ngonga na seconde na ngo mais biso to forcer eza bango ba papa mabe ba maman mabe ba koko mabe ba grands-parents mabe mawatro c'est ça que nous souffrons nazala mingi côté le lote mndeko na ngai nazo ko na troisième phase pour la émission kaka na kati na chaîne oyo otolobanga makata mboka nzambe ayokela kongo mawa ayokela bato to baleka kati yango ayokela bato bano triage ya prison satanique frère ba koko ba maman na biso ba tiapso na prison satanique. Aujourd'hui nous souffrons. Troisième élément. Pourquoi ma souffrance est continuelle? La souffrance est à troisième élément na moto ye moko. Yo moi si. Oyebi bali combien ba coucher na yo bando bota matelelo oyebi nombre de 85. Moto ya diverge oyebi comment na ye. Obosa na ye. Okome bali ya Zaïre. E bandi na Kisangani ekomi na mbandaka ekwe na bandundu ekwe na bandundu na bakongo na kato seya wo
Est-ce que vous avez un nombre de balles qui sont là? Na bandoki bakucha nayo, na ba magistrat bakucha nayo, na ba o ba liaka ba nyai bakucha nayo, o ba liaka ba makila basi bakucha nayo makambo. O bi me nombre te, oza ibali ba no botama te lelo 85, ozo lukani. E oti na yo te, posa na pesa na ka bakutim, ba papa na biso mama na biso, biloko ba kataka na biso, ozo sibiri yango lelo. Na komi na Brazzaville, mwana mwasi moko kitoko soko moni papa bala kate, akotanga na biro, ayi papa na lembi mosala ngai mosala kinduma mosala ay papa ngala zala butu moko soki batamboli na ngai ata 25 personnes ka kitoko te moto 25 personnes et tango na 25 personnes par jour on a 25 microbes 25 esprits 25 maladies 25 peut kufa et na moni seri wala bo moni benga vraiment mi alors tama ba démon plus na katina eza été aza innocent ezali ba papa na ye ba maman na ye ba koko na biso de ba bébé sakati na bango. Yo mobali, est-ce que y basi boni yo coucher na bango? Autant que moi cité. So moi si moi dende ça ibo. Danger. On dit amino nini. Moi c'est extraordinaire. Moi si tu as ndenge moko. Hein? Moi si ale kate, moi c'est pembe olingi ete. Autant moi c'est pembe ete. Moi c'est moindo. Autant la ete. So comment so le ka yo telemi na kwe. On dit la nini. Ndoke za na ngote ndoke lata na nzoto. Et bien, faut que nous ayons personne de plus moi. On a collé l'enda et on a masqué. Et 5 délivrances. Hein? Combien de bases au coucher na bango? Hein? Combien de maisons sataniques au Kota? Combien de marabouts basima mutu na yo? Marabouts sur asimi mutu ya mota comme ça moto chance bande konangai. Combien de marabouts basima mutu ya ser? Ba ça mo ka benga na porte la papa na ba na Congo, na kena ba Congo parce que mo bala ça nga souté. Mais nganga misa motoba balalinga singanga féticheur bazo coucher na yo et puis yo sero ya zoba ozoba nganga ako pesa na kati nani nganga ko détruire Jean 10 les voleurs viennent pour dérober pour égorger pour détruire attends que aloki yo hein kanganda ko moi bien encore trop kuluna kangana ondako tala ezabe faute ya sero wana te parce que l'esprit za na ye ezotinda ke bato bandoki ngona batambola na yo et puis donc soka tambola na yo c'est masse nini o ya trikat na yo et na poto na bino 80% sinon les marabouts les gigolos ce sont les gigolos ba ko détruire yo ba ko bebisa yo hein à cause de yango pourquoi ma souffrance du continuel ba cacher yo tia na nzoto wana si c'est 66 on a apporté à diable. Diable a appelé un ndako na yo. Ils ont invoqué na carte diable. À cause de la caché, na ba caché au tia carte na yo. Vous avez souffrance na yo te pas na mo rappelle sous. Hein? Souffrance na yo te pas na mo sous. On yo lukanzambe, yo zo lukanzambe te. O continue banzela na mabe, banzela ba kanka, banzela bandoki, banzela wana lelo zo souffrir carte na ngo frère. Combien de bateaux va imposer ma boko na mutu? Mobala lingalo kosa yo bébé ndoki. Bébé ko so bébé yo pena moto mama ndefo kola bo bébé nani. Yo mera bibero. Ça yo pe mo so ki bébé chéri yo pe mine tikali ko o moni ndoki aye. Bible le bien voler vient pour dérober et gorger pour détruire. Ay ko bo ma ndoki. Oye bis ba chaka na litama na monorote yaka de longia. Oye ba ko na kotso na mutu. Abengi ya bongo tu eke tikali vide. Ya pa moni bolinga solo. Tika Yesu ndelinga moto koleka bato. Hein? Yesu alinga moto koleka bato. Bizu e koma elongi yobe mwaso komitika. Serona linginga ye abetra motema sa mo Kongo. Tata sete abimisi motema na yo. Otika motema soso li pungu. Souffrance muso te pa na yo moko. Est-ce que bizu ba personne elongi yo? Ya mona bizu personne elongi. Mundala pesa bizu na aw. Ok, soy moi si na hote o personnalité ma tuin parce que Bible obi na biso na Romains 16 pour personne li point ngwa so quand même mo depesi biso na mo ngwa tuin moi si na mobali o ya yo na longi front point monde tenir bi pesa na longo ben na mutu na ye tanga pesa longa bendi bongo bendi mayel o tikala zoba ya ko ba mwana moi si na batu bafandi boye akanga na ko sute o ya ma ko tikala kaka bo ba bende bongo ekende yo ko bakati na ngote mawa. Na ego se pensa antende ko ngana ko teli lo babu duam de sie so que ça ko retrouver quand na benga mosakoli na ko bondre po na yo na ko pesa yelo ko ni nzambe ko longola kata boloko wana ata bango bakufi bake Yesu aye pa ko bolire ngo hein que dit la Bible tango Yesu aye ka kutai kuti mezalaki akutai ba pratique wana
Et Bible est hein? Dans Jérémie 10, verset 3, les coutumes d'un peuple, c'est la vanité. Il y a des coutumes, il y a la vanité, c'est vanité. Autant de Katinam. Et il y a sur l'acte 6, verset 14, quand nous avons entendu Jésus de Nazareth, il est venu pour détruire et changer les coutumes que les Juifs ont laissées. Alors, il faut changer les coutumes, et Luc 4, 16 de lobby, il se rendait à Nazareth, comme l'habitude. Il était levé selon sa coutume dans la synagogue. Et tant qu'il y a un bébé, il y a un bateau libéré. Tika message qui a un de Konanga. Ce qu'on dit, il y a un bon délai. Il y a un bon délai dans Zambie. Pour être au long de la Nzela, et Zambie à Sungayo. Notez bien pour ça. Les coutumes travaillent ensemble avec les esprits vagabonds. Et ils marchent ensemble aussi avec les esprits méchants et les esprits de mort. Parce que sous Kanayango, tango yo koti biloko wana, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et Nzambe, alinga kosunga biso, pour être na kati na mate ya oyo, oyo kiki yango, et Nzambe abikisa yo, pe asunga yo, na kombo na Yesu. Alors, pour na kosukisa ndeko nanga, et Bible bisi biso, dans la Matthieu chapitre 5, verset 7 à 8, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Papa biso sumuka ki bazate. Et c'est nous qui portons les peines. Autres hommes na lelo. Et outi na biso te. Et outi na papa na biso, na bakoko na biso, nde ba baby si biso, yango tozo sibiria. Mais Jésus ayaki pona ko kangola, pona ko bongisa, pe pona ko bikisa. Et te motu na sangi na yo mutu nanga soko zo retrouver na makambo, ozoko mon, ezo simbate, ozoko mon ba feu ezali yote, okoko benganga na ko bondela pona yo, na ko lakisa lo ko ni osala kati nango parce que 2 Chroniques 20, confiez voir l'internet, votre rendez-vous sera fermé. Confiez voir ces prophètes, vous réussirez. Nzambe azayo, Nzambe alingaliwa mutu mabete, Nzambe alingaka batuyon so baye pa na ye po bazwa lobiko. Tala numéro nanga, soki montalingi obenga ngai pona sunga spirituellement et physiquement na WhatsApp, Viber, Imo, okobenga ngai na 243 89 610 49 41. Robin Ngabé sous 00243 81 807 26 78. Numéro privé on a kangarangote Robin Ngana 00243 99 99 42 937 okozwanga à live. Et puis, nous avons une prière, nous avons une directive. Oyo, okoyiko sala après te Nzambe aïba kokangula yo. Le Coran Esaïe 61 verset 1 à l'obaki 1 à 4. Il est venu pour libérer les captifs. Tika ite Nzambe nangolu. Papa nalola yangabita kos na yuda. Apambola moto nyonso azoka liloba oyo. C'est na komona tata pe na mwana na molimo santu. Amen. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mtekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka na bela. E indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.